of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our product. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. Rebuild your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you. Concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invité Tchos TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17 6 UR. Droit d'entrée 15 livres. Nos billets sont déjà en vente. Contactez-nous. Plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bouya et Béné, Tokoubi Sankolo. Colette Chumba, Asamsani Malamu, na honorable Jolie Kenda. Il pense ça la paix trop bien. Hein? Honorable Ariette Wamu. Il passe trop bien dans sa moussana bango. Bossa mda moussala malamu. Ba gouverneur ba tomboki, hein? Ba onyo so ba lamuki. Pona mboka na biso Congo, ba onyo so ba ningisi do bazo ningana. Pona ba travaux ya mboka na biso Congo. Hein? Bon frère. Surtout gouverneur Jacques Mbadou Sitou. Eh. Maman osala. Nana zo la convainquité, surtout na ville à Boma. Asombi ba tracteur bazo sala ba prince na ba veni nyonso ya minene o eza na kati ya Boma. Beau frère, tondi ma pe batu, d'ailleurs na mnitio na oloba na wa oboya na koboya e bana tia balelaki mingi onzele kufi lelo kende kotala Boma chela iner ditaka ko osala hein na kutena mese peto wazola libanda na commandant Jean-Paul te Jacques Madou Sitou na tozo mutande ngwana te oyebi que na ba Congo kota malembe bima malembe bango nyonso baza nsima na ye ah beau frère tika yango sala choix papi ou bien mwana na yo ou bien ngai pour mwana makambo ko musala ndako ko molekela ngana zo kusala mais tout le tuni papi ko soki o le besa choix yo ko kende Clarisse otikala pour papi azo su mwana acha Clarisse papa
Merci, maman. Sarah, kolobaka biloko wana te. Yo kati lelo ozomona nga lolobanga na mpona moko. Nga na opona yo? Na mokili oyo neza bona kotambola mamasa na ngai eza na esika moko te. Oyo nga na komona bana bavandi batelemi boye nalakisa bamasa na nga keno oyo bozomona oyo baza bana na ngai baza makila na ngai. A part Clarisse, ye wana naza makila na ngai. Mais nakolakisa bamasa na ngai moni basi wana 10 wana ozomona wana baza basi na ngai. Mpe na mokolo moko bango tu bakomi basi na ngai. Kosakana na nga te nani Sarah. Kozongelaka maloba wana te. Ya solo papi. Mais mwana te. Na comprends que olinganga te. Oyoki nayebisa yo kosakana na mwana te. Merci. Merci papi. Ayebisi yo ha. Excuse maman, nga naza inspecteur Sam. Nayoka masolo ya bino mingi ya Continental House. Yango na ye po ape na sa comme visite, ce qui moyen pe ko kozala, ko pe sanga numéro na bino na téléphone. OK, merci mingi. Eza na numéro moko kande babengela biso na monde entier. Hôtel na biso ezali le Continental House. Numéro na biso ezali 00 243 89 83 12 727. Tozali na croisement Isangi Mushi na Isangi 218 na commune ya Lingwala. Monsieur l'inspecteur, ndenge oyokaka basango na biso ya Continental House, c'est parce que toza unique, peu spécial, tozali complet. 1. Parce que toyambaka ba client na biso très bien, courant et kendekete. Toza na restaurant zo fonctionner 24 heures sur 24. D'ailleurs, tala exemple ya ba photo ya ba chambre na biso. Oh, boîte de nuit na bino? Oui, ezali Night Club le Continental House. C'est bon, hein? Vous avez la bambeto kitoko, hein? Awa pe ba mali le climatiseur eza bien na ba chambre nyonso. Papa tala kaka yo moko ndenge eza kofula. Yango batu nyonso balinga le Continental House. Problème. Problème te? Naika ipana to solamuki. Sogoli. C'est là qui est. Moni mabende na utala yo. Na moni mabete loba. Na yebite so yebinga lisusu. Peut-être bosaninga. Na bosa na yo.
mama ngai ye. En bref, oza mwasi ya papa. En plus, papa nanga propre. Oya botanga. Pourquoi pas ozala gentil oya manga na ndako? Soki ya solo oza mwasi ya papa. Mais oza mama nanga te. Oza gentil te? Nayoki yo limbisanga nano. Leina tuna oyebi awa ndenge nini? Nani pe alakisi yo awa? Oyebi nayebi andeni. Omoi moki mobimba o. Eza monene. Eza pe mokie. Maman, mais pourquoi ça la gentillité oya manga bien? Ngai naza mwana mobali. Pourquoi ya manga bien te? Ça va maman, nayoki yo. Vanda ozela ngai. Ya liboso limbisa ngai. Limbisanga mwana nga limbisa ngai. Eza foti na ngate, eza foti ya papa na yo. Po ya ayilanga ba photo ya mwasi na ye. Na yebi elongi o ya mwasi na ye ya ndako. Mais ayebisanga ki azaka na mwana moko ya mwasi. Mais na yebi yote. Désolée maman, je regrette. Kasi oza mama na ngati. Nana za mwana na. Kasi yaka otofanda tosolola bien. Okevanda kuna musika bopani. Papa na o azaka na zuwa makasi. Alingaka te nazala ta na telefone. Mama, pusa na wate? Te, nofana aka. Ozobanga? Nazobanga te. Yo za mwana mobali na ngai. Oza pe mwana mbanda na ngai. Eloko yeli awa nayebi te. Soki pena na tindio awa nayebi te. Yebisanga sikoyo ngai yeyo yebisanga oyo kosala ni. Mama, na yeti. Yoza mwasi ya papa na ngati. Oza pe mama na ngai. Na ye awa, so biloko kolia eza opesinga na lie na simizela na kei. Soki yakomeleza opesinga pe na meli na ke na ngai. Eza ndako ya papa na ngai, eza pe ndako na ngai. Lelo so boti mwana na. Ozala petit frère na nga to petite sœur na nga. Eh mama, pardon pesa hilo kwa olia na lia na ke na ngai. Nandako eloko olia eza te. Soki pa omela
ziana kota na chambre elukele loka omela ata olia limbisanga na lina yeba kombo na ngai kombo na ngai Irene oyo kombo no nanyo kombo na nga Afiniko mwana ya roi mwana ya sa majesté Afiniko zala mayele na la vie ya lelo yo Afiniko basalela yo bakopa eleki balingi nde bazwaka mingi yo. Allô, bien. Nakomi na Lubumbashi. Okomi na Lubumbashi? Nakomi. Vraiment. C'est que Lubumbashi na Kinshasa eza na musika te. Kaka sikoyo. Omoni. Awa na Lubumbashi na bino kuna na Kinshasa. Toza na bisoka esika moko presque. Eza toujours mboka na biso Congo. Ah bon? Baloge nga na guest house. Oza na guest house? Oui, na guest house. Yoka nani? Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you. Concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invité Church TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bush Grove, Tottenham, London N17 6 UR. Droit d'entrée 15 livres. Nos billets sont déjà en vente. Contactez-nous. Plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bouya et Bélé, Tokuri Sankolo. Tamba, poner Spiro na Kingo. Manuemba, baumana kwawe ku eringo. Baumana kwawe ku eringo. Mutu weka mona pasi kuna kwa mikari. Mutu weka mona bienga kuna kwa kakeri. Mama tima
C'est tonton na mataki. Viviane Park. Mama, ikala ebiso mama. Webisanga nini? Webisanga nini? Yo so ebisanga makambo. Nga na tula ko mambo yo so ebisanga. So na makambo. Papi Papi! Oui, Sarah. Nit nini? Mamu za tatalo ke ko lesa ye, o medise basango sa ile nyonso. Ngolo bana makambo. Papi! Oui. Ya ko zo mwana o. Kido se tatalo makambo ko ebisanga makambo te. Yo zo mwana nga ko ebisanga makambo. O ko ebisanga nini? Lo ba ngwe sa mloni. Pombale bena tula ko mwana nga Clarisse mwana ngai. Boye tula mobile no tula Clarisse mwana nga. Tula mobile ko ebisanga nini? Zo continue ko zo tata na yo, chali ko mesa, o lesa kae, o melisa ki masanga. Papi! Papi! Mais omoni, elo na ngana yebisa yo, ifalo yo kangana. Kozanga kuyeba eza yuani. Na ba ko sala ngote. Papi! Vous êtes pas bakisi, mon peuple périt par manque de connaissances. Benga. Papi, longwe loko no awa, na boya yebisa makambo. Alors, les locaux. Problème ni. Eh, Clarisse, problème ni. Problème te? Papa, nandako, bokomi kwambriye nga makasi. Omoni nga nde naza boye. Nakomi deja mokolo. Soki namoni mabe pa mama, nakoyebisa. Soki mpe namoni mabe pa na o, naoyebisa mama. Parce que ma béni ne sont pas maman. Ma béni ne pas maman. Maman, mabe ozalaka nango, continuez. Papa ye mpe mabe ozala nango, bo continue makambo na bino. Ça va. Il ça un problème ni na izole ka. Na comprendre le rotin. Ngaza makambo na Aibisoni. Aibisinga makambo te. Na pela besoin na ngote. Soki oza besoin ko yeba makambo ngo. Zoye bimane ndeko kinda ko tambula butabo ko na baba ndeko mesa okende sur baba soki wapi. Boko kendo faka vandisa yo aibiso makambo te. Essence to batterie na bomo ya voiture. Hey! Papa Pius Bamala akobi na nzembo yo na mama. Papa Lievin Lenga. Innocent Jembo, Nino Service et Mary Alcatel. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, papa. On a une somba quelques motos, hein? Bon, on a pas de mingi na poto. Est-ce que pour nous avoir engagement vraiment, il y a que son baba moto na bino à jouer. Est-ce que les pièges de rechange nango ezali? Oza mwana poto mikiliste. Mais na lisolo ya Suzuki ndenge oyebi. Ezala moto Suzuki. Ezala mutuka ya Suzuki. Jamais okoko monango etekami 100 pièces de rechange. Vraiment mon frère, je te rassure que somba ba moto nyonso ndenge olingi ezala 50 ezala 20 ndenge olobi ke okozala na assurance ya bapièce de rechange eza ebele ezala baamortisseur ezala batransmission ezala barétroviseur ezala bafare eza nango yango wana ozomona yango eza ebele en plus maison na biso soki osombi moto tozopesa d'abord certificat de propriété oyo certificat oyo bakomi Suzuki Audiway oyo toza pe na autorisation de circulation ya moto eza mpona kosécurize bamoto na yo osombi mbala moko okozwa mitungisi te trakasele ekozala te parce que oza na en ordre donc côté bapièce de rechange match eza te yango wana eza yele ebele
acha chambre. Papa, tala ye aza na chambre. Bon, nga nazobima naza vraiment pressé. Soki aye, pesa ye bilamba ya sukulu. Clarisse. Papa. Ya wana. Bon, omoni yo oza mwana moko nga na boti. Naza na bana mibale te. Misato pe te. Nazaka na yo mwana moko. Omoni mama na yo. Nasala nyonso mpo abotelaka na fiske mwana moko mpo bokoma mibale ya esimba te. Yango wana omoni ngai papa na yo nakomi kotambola libanda ntango mosusu nakozwa ata mwana moko bokoma mibale. Sikoyo omoni likambo boye elingaka lwa parasa likambo boye kutu nakanaki yango na mutu na ngai te keno mwana na ngai akokutana na ngai na babiloko moko boye. Sikoyo likambo ndenge wana yo oye mpo oyebisa mama na yo. Est-ce que vraiment Clarisse soki mama no ayoki yango akosepela nango nayoka te ozokanga Clarisse nayoka ata moke te keno mama no abimi oya kobetele masolo oyo ntango tokendaki oyo tokutana na mobali mwasi moko boye akole papa na bilamba nayoka te. Makambo nyonso oyebisinga awa nayoki na sikoyo nazokomprendre te na ndako bokomi koambruyenga makasi na yo nango bokomi koambruyenga nazokomprendre te. Omoni comportement oyo afishaki soki tozotambola na mama namoni sikoyo mobali mosusu akole mama azomenase sikoyo nayebisa yo to nayebisa yo. En plus papa eloko esalinga pasi mpe mawa oparvenir kozwa foto ya mama okipesango mpa bambanda. C'est vrai ça papa. Ha. Papa, omoni eloko mosusu ozobosana ke yo moto obotanga mama mpe ye moto abotanga. Sikoyo nakuti ye na nzela mobali mosusu azoambase ye nabombela yo te nabomba ngo nakozwa poni te papa. Eza likambo moke te nakozwa poni te. Sikoyo yebisanga soki nakuti mama bongo nayebisa yo to nabombela yo. Yebisanga papa, pesanga réponse. Clarisse. Papa. Yokanga. Mukolo mwana koyoka. Kake non, un jour, kutana na mama na bilo na nzela, bazo ko embrasser na mibali, soit bazo ko menacer na mibali. Et que yo Clarisse oyebisinga te. Mukolo wana Clarisse okolonga mwana na ngai. Voilà. Makambo ye. Papa, olobi bien que soki na moni mama na yebisi yo te na okoma su mwana nawe. Mais awa likambo yango oyo soki nayebisi mama te soki ayoki yango ke nga nayebaki kozaki soki na basi mibale soki misato mine akotyanga wapi. Yebisanga papa, pesanga réponse. Clarisse, oza mwana na ngai napesi yo raison. Atuka nayebisi yo na kombo ya Nzambe natiki nakosala su te ata mokolo moko te otikala koyoka nga lisusu te keno o na mwasi ubie komonanga na mwasi otika moyoka ngo lisusu te wana nabondeli yo mwana na ngai limbisanga oyoki nga nayoki papa. yebisa mama na sukolanga bilamba.
Bonjour, monsieur. Nauti Kobenga, collègue n'a pas téléphone, Asa docteur, comme on est Benoît. Azali docteur? Oui, Asa docteur. Ah, comment on est docteur Benoît? Si, docteur Benoît, c'est mon collègue du boulot. Kolingo mon papa? Oui. Kasi comment on a nani? Moi, c'est docteur Biam. Docteur Biam? Si. Soko patiente mon qui est annoncé. Ok, pas de problème. Et moi aussi, par la grâce de Dieu, ça va. Très longtemps. Très longtemps.